bandeko na ngai mbote ya mingi, mbote na bandeko nyonso oyo baza kolanda ngai sikoyo. Bandeko namoni bandinga mingi batuninga babinanga me fumuke mena ndenge nini ozoloba te, ndenge nini ozolimbolela biso te yo mtozaki na Londres. Bandeko nako sangisa mwa muke Lingala na Kikongo parce que batu mususu ba komprenaka mingi malamu soki na lobi na Kikongo. Bandeko, oui, président Tshisekedi azalaki awa, Félix Tshilombo effectivement azalaki awa dimanche to leka. Bandeko ngai na kendeki na ngate na azalaki intéressé te, na koloba tina nazalaki intéressé te parce que na yebaki déjà oyo ye akoloba ba makambo yango mingi ngai na lobaka yango déjà na peuple la biso kaka nde batu ba ignoraka lokola na lobelaka ba posa na bango te. Mais tango babundelaka mboka kozela te balobela ba posa na yo, mais bundela mboka parce que mabele eza tellement précieux, valeur nango e mona kaka soki bozangeli mabele. Bandeko nalobi Lingala po ba Congolais pe balandanga nakoloba Kikongo pe po bangolais oyo ya Kikongo oyo mingi nga nasalelaka pe balanda. Bandeko nakomeka kolimbola muke na sina loba yango banda kalake Congolais na Rwandais bazana bango bandeko mingi bakomona nga fou. Peut-être elobeli na ngai eza na parabole, donc na lobaka na parabole, peut-être ezali mingi allégorique, peut-être yango na mingi ba comprenaka te. Mais soki na lobi ke Congolais na Rwandais bazana bango bandeko na lobaka ebele tango mosusu mingi balandaka oyo uti na munoko nanga te bolanda oyo uti na munoko te, mais bo comprendre oyo nga na lobi. Lelo oyo Tshilombo alobi yango, Félix alobi ke Congolais na Rwandais baza bandeko. Donc ba manya mulenge, soki banya mulenge ba sont des Congolais. Ndeko bo comprendre nga. Esi bata mulomba muli nabo muta mutu kubobele diambuko wa mubobangi nanga. Esi kichasa Banyamulenge mbuta enleke. Banyamulenge ye Congolais mbuta enleke. Vumuki mosinga atuka. Sedi mosi. Kamonoko fumao bobeleo. Kamonoko fumao au mbuta enleke. Eto tukondele apangi, eto tukondele apangi. Eto tukondele kanda. Kasi au mbuta enleke. Congolais na Rwandais baza kulutu na leki. Mutu alobi yango, c'est le président congolais. Mais faut comprendre. Biso bangolais nde tozangi bandeko parce que biso tozangi bandeko te. Biso nde tozangeli bandeko parce que jamais président na bali kete bangolais na école moko boye baza bandeko te. Ni Neto, ni Dos Santos, ni Jelom to alobi yango jamais. Donc biso toza biso na biso kaka bandeko. Donc biso ka bangolais.
bandeko na ngai eloko ezokamwisa ngai. Mais pourquoi baétranger bazotonda na Angola? Pourquoi? Bazana bango bandeko na biso te. Mais bazoyela nini? Soki bakoki kozo bapaya bauti bakote mususu na mboka na bango bandi bango bata bandeko na bango. Bazaleki na kulut. Mais sikoyo batu wana bazotika bamboka na bango baya epana biso kosala nini? Biso tozana bezo bandeko te. Biso tolingi tozala kaka biso na biso. Donc bangole biso na biso tozana bezo bandeko te. Donc soki mutu mususu aye azali étranger, qu'il se présente à la frontière na mikanda na identité ya mboka na ye. Que non, nga naza ivoirien, naza sénégalais, naza congolais, mais naza docteur, naza na master, naza licencié. Na lingi na kosala na mboka na bino. Alors biso totali mikanda na ye. To bimbo t'autoriser au quota, mais ça la demande. Tout ça m'a contrôler yo. Soki ton dimi que non, tu peux bénéficier de doctorat na yo. Peut-être que vous allez médecin, ou que soigner le bateau. Tu peux passer en résidence. Bandeko, yango likambo tozana yango. Tolingi te mutu moko aya na Angola, soi-disant à cause que non, il est angolais. Au moment qu'il est étranger. Parce que biso, tozana bandeko te. Tozali kaka biso ba angolais de kabinda kunene. Katuna kobo enjoyo mbute to enjoyo leke to mokatu. Biso libota na biso kaka moko de kabinda kunene. Bandeko na mikolo ya na Angola tozo créer unité ya bikolo. Donc chaque école basala association na bango. Parce que chaque école est dans ma belle nango pa babota mana bokoko na bango, famille élargie, ye abote na mana cousin na kingandi akendeki. Donc tolingi chaque école et ça la situation nango pour ça na contrôle nango ba ke non mais yo to yebi yote. Nana bota yo nani koko na yo, uti na village nini pour to me landela yango. Total ba o ba ko tikala isolé bazangi libota, bazangi famille. Comme ça batwana to tia bango maboko. To la kisabango. Bandeko, na sana ndeko moko na Angola, aza mokonzi ya police, na otanga kombo na ete, abenga ngai tata leki. Mais ye na Congo akenda te, abotama na Angola, akoli na Angola, ba service militaire, na na Angola ka. Mais abenga ngai tata leki. Tata leki te ya musika, osuki ya ndenge ni te. Tata leki penza. Lingala, alobaka te, mais ayokaka. Soso loba, aso comprendre bien. Mais toujours hier, on va pour dire toi avec Congo. Alors, na lobaki na ye ngabi, mutu moko ayaki na Angola, soit disant exemple ba théâtre, basaki na fête na Ilia. Alors mutu wana zinatala nkombo ya mwana mwasi fi oyo asalaka ba soki kombo na yesu na bosalite mwana mwasi yango ezali na Eco RDC na Eco RDC kombo ya fi yango oyo asalaka programme yango kombo na ye Sandra Kimpala Eco RDC kombo ya fi wana Sandra Kimpala. Alors, asalaki vidéo moko ya batu ya théâtre bayaki na Ilia, asalaki nani vidéo moko kuna. Na vidéo wana mutu moko ayaki kuna. Awuti ko koma sika na Luanda basali interview batuniye. Abio ngai na awuti ko koma ndenge na komi boy na ye pona coloniser bango. Donc mutu wana awutaki Congo. Asa mutu kaya ba théâtre wana siko aye esalami ke mutu moko azade na Angola bandakala. Azaki na fête ne na Ilia alo bango ba ye moni ba je wana ke non na mboka bapaya na mboka na bango te mais il faut ba la kisa bango bazali Eco RDC. Alors moto oyo soit disant
chroniqueuse na bango kombo na ye Sandra Kimpala. Alors mutu moko yaki wana basali intérieur na komika ya 2 semaines na ye pona coloniser ba angolais wana asali na Luanda na ili ya wana. Vraiment esala kinga passe na komaki intéressé na masolo ya batu wana. Na landaki yango bazo sala pagaille na ilia bazo sala bazo lia bazo mena bazo bina et les mecs qui dit que non na ye pona coloniser bango wana alobi moko bana ide ça dia 2 semaines. Alors na benga kinde ko nanga wana ya police wana mwana nanga parce que na ebisi que oh mais pourquoi angolais comme boy abina ngana portugais você também anda seguir muito essas coisas do internet, das redes sociais, não sei o que é. Alobi na bongo. Na seka kinga bino mais é important ko landa yango si tu sais que basali vidéo, ba tu pesa message. Alors na message wana nazwa ki mutu moko yeko coloniser biso na Angola. Mais mutu wana est-ce que asana ba papier, asana résidence, tout ça. Na tuna ki ba question moi mingi. Alors en tant que moutou ya l'État, asa chef mounen ya police hein. Donc asa li commandant ya police ya loi et Angola mobimba. Mwana nanga. Alors comment qui intéressé abila ngame oh ngabimbo na rotine no vidéo wana. Alors na soki vidéo na tindela ki. Mais na moni para tawa zongelinga na kama siposa. Isu ya buzu pa. Namoni akamwe na langage ya mutu wana na senga ki ngabi fils na ko sepela journaliste wana Sandra Kimpala oluka enanu ota nani mikanda na ye est-ce que azali angolaise avaka koma na Angola azana mikanda nini avaka na Angola aza résidente ba pesa ki ye résidente. Est-ce que azana carte d'identité angolaise? Est-ce que azana ba parents Angola ou ba botier na Angola akuma na carte d'identité? Ba vérifier nani soka azana carte d'identité angolaise asili yango koma nani asala ki yango? Na senga ki en tant que père aussi ki vana sengi yo en tant que tata na yo ya leki. Na saka na besoin garçon wana ayeko coloniser ba angolais. Wana ye 2 semaines. Na tina ki vidéo yango amona lunya mutu wana. Police ezwa nanu batu na nanu ye akotaki koma ayaki na laisser passer mikanda ayaki na passer pour parce que visa pour na combien de temps en Angola. Ce que colonisation na ayeko sala yango comment? Parce que ça totali bien mutonga za congolais. Alors na Congo atiki ba Rwandais basa ko kipe Congo a coloniser ba ona nuté. Est-ce que ndenga ye akozonga asisa ba Rwandais to ayeko coloniser biso après ça botoli Angola ndenge Belge salaki parce que Belge tanga a coloniser ba mboka wana a coloniser Congo na Burundi na a tigala wana tilelo azokunza bango siko ye tanga ko coloniser Angola akotikala akosala ndenge ni na Angola ngo. Donc ngai na zoika ka parole o ya lobaki. J'espère que vous comprenez nga terme wana tanga bagi you know aye po coloniser. Donc ngana zui yango ndenga lobelaki yango bozo nga mabete na seulement patriote. Alors tanga lobaki terme wana e beta kinga mwa muke na kuma ko banga na famille mingi na Angola na monia misiko muto soka coloniser biso c'est risque ça la catastrophe. Ya na benga ki mwana nanga tout ça pepe ba âge moko azala moko nga peut-être ya 3 ans ou 4 ans mobo. Mais ça pendant na bela tata leki ne pesa ya ko fodo ya musika ko teso ki ni donc tata leki na epenza. Na senga ki a récupéré garçon wana. Soki garçon wana asana ba identité te. A koti banzela manèvre manini. Ba boma été. Ba sala ima bete. Mais azwa 500 fouets. Donc ba là ça y a 500 fouets et puis après ça idée wana ya colonisation. Ça la ndenge nini? Pour tous les gens passer na ye ndenge ça la colonisation wana et sunga biso
to éviter yango na Angola. Parce que mutu ya bongo soka azwi biso na Angola ezala catastrophe pona biso bandeko. Nalingaki nalobela mingi likambo ya Banyamulenge basala bango bandeko ba Congolais. Alors soki ezali bongo mais sikoyo pourquoi babikolo oyo ezaya kotonda na Angola, ba Congolais bazoya kotonda na Angola basala ba espace ebele po ba bikolo mususu, ba Sénégalais bazoya kotonda na Angola, ba Nigérien et puis bato wana bazoya kuna basala ba crime na Angola donc baza koyiba koboma ba Angolais. Bato mingi bapesi nga ba conseil no mais non langage wana koboma tika yango sala bien te. Bon na yoki yango na yoki conseil na bino parce que biso tubalaki kongo bo elongi kadi bani kula nga mvutuko. Bon conseil na bino na yoki yango mais na koloba yango te na pesa reposte na conseil wana. Na ebite na opinion na bino ndenge Rwanda osala na Congo, il faut Congolais abetaka mbunda bana kobina na bango lia na bango ensemble to Congolais asala nini. Parce que namoni Mukuna, révérend Mukuna Bimi, vraiment bravo, coup de chapeau, évêque Mukuna, coup de chapeau. Et où tu n'as monté mananga, pendant qu'on bimsa mutumana yo sali coup de chapeau. Ma belle, ba kabela ka motote. Donc ceux qui sont les lambaté, tous ça pas ko kabela yo. Ceux qui ba botelo ma belle et sili, oza sous motote. Otikali lokote na mokili. Otikali lokote. Alors bande ko ngai to komi na moment bikolo ya Angola ne surtout et ça la association to se to contrôler ba tribu ya Angola oya ko zanga tribu eza mawana ye bandeko to moni pasi moko na Angola ngai na 74 bakangaki nga na Sonabata na kina internet na Sonabata bakanginga na FNLA bachanga kraka na ki trop jeune bakangi ngai bakena nga matadi bazolanda oncle na ngai parce que oncle na ngai muto FNLA azaki guerrier à cette époque na Maki tout ça Congo Brazza Kinshasa na 74 to comme na mois de novembre indépendance ya Angola ba yoluka oncle Kimi na kina classe na Sonabata yoka nga na classe bachanga kraka bakena nga matadi na c'est oncle azalinga na yebaki na ngate. Zone oncle à ça traverser qui nzela ya noki écouter c'est yaki récupérer qui est parce que ça membre président membre effectif un peu là ça na de bele ba kufa pona mboka wana lelo oyo to moni ba syndicat oyo baza ko kanga mokili magono mwana ya riche mwana ya pauvre moko boye aye lelo po aiba na Angola Angola koma na pasi bandeko pona syndicat lelo koloba mingi te mais na koloba pona syndicat parce que na yebi libota na ye e yebi ke ngam na zoloba ba iber bazoy ba yebi nga na zoloba cousin na ye mukolo na bango iber aza na France azoyoka ngai nazoloba ayebi nani azoloba syndicat nakoloba ebele mpo na yo syndicat bozala eloko te ozwi chance okutana mwana mwasi wana syndicat lelo omoni ke ozwa oyo Angola okende nango peuple a souffrir. Syndicat lo bundela Congo bundeli Congo te susi na yo oyiba ya Angola na sima mwana mwasi wana oyebi ke mwana mwasi wana abotama na Risi abotama na Angola te
Isabelle dos Santos ebi ka botama na Russie syndicat nazo bana yo syndicat biso ba angolais tokolanda yo tokotika yo te yo lia tokolanda yo syndicat syndicat toyebisi yo ekozwa yo partout yo kozala toko syndicat tokosurprendre yo oyebi te totali ndenge peuple biso azokufa tomoni bato mosala bahopito syndicat Angola ezali te mboka oyo lokola rwandais azosakana te na biso ya angolais kozala te toyebisi yo syndicat ekozwa yo ndimelanga nalobi na yo syndicat ndimelanga ekozwa yo mwana mwasi wana ekozwa bino syndicat bapeti na biso tu baza alerte syndicat okokamwa mokolo mosusu na nzela to na fulu na bino ebeti nayebisi yo yango okobika te mbongo wana okosepela yango te tomoni bamoshka por cima do corpo dos angolanos vimos seja na terra seja fora de Angola syndicat você não vai escapar. Você não vai escapar. Syndicat, Isabelle Abimili Bosso Mingi, parce que moi, par exemple, Moutou Aïbi, c'est syndicat, c'est toi. Parce que Yango Yo est là, qui sont qui, syndicat, vous avez un bon ya solo, moi, moi, son belo bala qui est, belo kenda qui na yé, na mboka na yo. Syndicat, quand on a tête, on t'attendait à Kofi. Na matanga na zalaki, na Crimée, et pas ya Pauline, na Thomas. Syndicat na bandeli tangu tata na yo akufi matanga ezalaki epai ya Thomas na Pauline na Crimée na 7e étage. Ibera zoyoka nga siko syndicat yo soki mwana ya mutambongo yo mwana ya mutambongo na tuni kaka soki syndicat yo zalaki mwana ya mutambongo oyo bino bosalaka publicité bolobelaka syndicat ngo bino to yo na bandeko na yo wana mususu. Alors syndicat bino na Congo bolimbisaka na bino Rwandais bandeko na bino mais biso yo ozandeko na biso te syndicat ozali ndeko ya bangolais te ozali angolais te na yebite syndicat soko na mukanda oyo kolakisa keno po yo zo passeport angolais ba pesa ki yo nationalité yo kendeki na notario to na conservatorio osali demande ya nationalité bapesi yo po yo adquirir documento angolano passeport angolano oza na yango te syndicat malamu mbongo netikala mboka wana mboka mundele tokopapula yo toyebisi yo deja tokopapula yo toza na mobilité oza na idée te balingi oloba yango te bandeko Angola toza na posa to se regrouper to bongisa yango toza na biso na besoin ya bapaya te na Angola toza na besoin biso toza na mikanda te oyo tosinyaki to president so koyala banini ke non oyo bandeko ya bangole baza te donc nasengaki na mutu wana na mwana na ngai parce que aza mwana oyo yanga nasengaki ye asala nga devoir wana baboma te mais soki bazwi ye aza na mikanda te bapesa ye 500 fouet balakisa ye ndenge akokolonize so toyebi basekret wana to profite na yango to se protéger tozala kolonize te parce que tozokende na niveau sikoyo bangolais babanda kodénonce nani oyo asala mikanda ya lokuta atravaillaka na mikanda ya Angola akosa nationalité parce que eza crime nayebi te soki osala yango na poto na Belgique na France na États-Unis soki français kana bambunda banobetela yo ozobina alors nayebi te pourquoi biso bangolais totika yango soki moto yo te me olobaka lingala te ale totiki loko tokende obeyi soki makambo ya lokuta tondima na biso
bandeko to souffrir, Saint-Tomé abomi biso, anyokoli biso, Cap-Verde abomi biso. Na yoki na ngana Congo est acceptable, mais biso na ngona est acceptable été. Je pense que le message n'a pas beaucoup comprendre bien. Nazo parler sur les lois, makambo ezango kutu tina sala ngo débat ezate. Donc kaka na Congo est acceptable que non mutako bomayo, bon après ça ko binde kona yo. Donc ngana lobi yango te. Bino moko boyebi yango et président ya pays alobaki yango est acceptable na Congo. Mais biso na Angola est acceptable te. Donc il faut ça la président mikanda oya mboka na yo na nationalité na yo. Donc soki osala ki mikanda ya fo kosi ki Angola za crime. Donc to limsa yo te. Mingi bazana sonangol, bazana diamant, basala donc toko zonga à zéro. Donc toko zonga moko to bimisio tala mikanda na yo ya ki bwembo. Ozoki yango koma vanda wana. Toko deal na moko. Donc on a Dos Santos assis à Longwe. Nous avons besoin Congo, Angola, pardon. To bongisa yango, to corriger. Oye, qui m'a bé salamaki. Et oye, sala qui m'a bé, à ko payer. À ko payer, lim se ko salate. Bandeko, message n'angeza clair. Bo interpréter yango na ndenge ma bete. Bo kanisa yango na ndenge ma bete. Mais boye baka on a parlé sur la loi internationale. Donc na France et en Angleterre on va tindiki yo parce que ozangi mikanda. O mo sala ki fraude au côté bolong parce que bemisi wa tindiki yo. Ozu mikanda bango falsifiant mais ça crime grave. Mais on a compris que na Congo ba o bazo boma baza ba ndeko na bango moko. Mais biso Angola likambana to lingi yango te. Donc neto zaboye ba o ba yibi kaka mbongo ya pamba donc to la la te donc to na souci ba payer. Ba yibi kaka mbongo. Bongo yo ozeya ko boma nakati Angola olingi Angolais ya ndundu obongo la ye noir ozo ye $30,000 na ye $50,000 na ye. Est-ce que vous comprendre acte wana pas chez nezo izo kota psina motema vous comprendre yango oye o falsifier même ikanda ya Angola après ça na ye ko coloniser bango. Est-ce que vous comprenez le langage on a dit que vous bête dans mon thème? Donc tolingi to appliquer ba loi moko boyo izali ba loi moko moki meyebi yango conscience na bino yebi yango ba Nigérien oyo bazo ko kotela batu na ndako na mona ki derima ba Nigérien basala groupe na bango na yebite soki ba kosala ba Nigérien wana nini. Ponga na monite ba Nigeria wana ndenge ni ba ko sabisa bango ba basala boloko na monite. Ponga ba Nigeria wana bango ni surtout soki ba laxi click ni surtout la ki bango to exécution donc na ebite ndenge na loba yango. Na ebite ndenge na loba yango. Bolimsa ba emotion na ngai bolimbisa. Ba Nigeria wana oyo ba sala ba crime wana na Angola wana. Mais na ebite gouvernement angolais na ebite bango moko ba réfléchir mais na moni sor na bango tenga sor na bango nisu bazana mona Angola ko récupérer yango click tout bango bazana yango soki na Angola bala bota na ye mutu na bana ba ko tala libulu na za désolé na loba yango parce que dans le ba trace na bango etika la parce que vous en avez moko mabe taba bota ga taba ngulu bota ga ngulu nyoka bota kaka nyoka na moniti ozaki nyoka otikala nga nyoka susu nyoka na soka koli ya na susu ba mboka na ngai. Donc bolimbisanga Angolais ya biso tozuela Angola naza na patriote pour na mboka na nga naza désolé. Je défends Angola na ko défendre ngo tina mokolo ya suka naza désolé.
À la prochaine. Bye bye.